MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote wa MDG TV, mafuta ya sika. Izalinga bino la grande avec un grand cheka na cadre actualité bandeko babulingo ka kandingi boko mona bilili. Et toyebi toza na sango ya mawa ya sir na missionis manyanga wote ko perdre mama na ye. Et maman Rebecca Kapinga bandeko, maman Anis akufi ndenge nini asalaki crise. O boko mona sir Anis asali nzembo pona ko rendre hommage pa ya maman na nzembo alobi boye. Alobi adie maman alobi ayebaki joyeux anniversaire. Lelo oyo na yembi adie ameki ko beta mwa lisolo na espace ya 5 minutes a exprimer ndenge balobaka sentiment ya douleur na ndenge asili na kobungisa mama na ye alobi abandaki ko beta tolo pona mama na ye mama na azali mama moko exceptionnel lobi akozanga lisolo ko betela bana na ye ayebaki kaka mama kozala akobota bana bakosubela mama na bilamba lelo mama kei mama aza te abi mongo mosusu nayelaki yo mbongo ozosepela ozobina oyebisi bato botikaka na lia nani okomi na bana na ngai lelo oyo mbongo etuleli nga na saki wana maloba ya ser mbongo etuleli nga na saki mama aza te mama akei alobi mama na bango azalaki une femme forte o alekisa ya bango nzela ya losambo obo omona nzembo ndeko ya sali ya adie mpona kolela mama abota ye bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaki bino boyebi congolais ayebaka kosala sambla na likambo te nakuta na video moko na TikTok epesi nga na pasi na mawa ya une sœur kaka nde toyebisaki bino ke baspéculation ekotambola ke sœur asacrifie mama nakuta na video moko je crois bato ebele bamonaki yango na TikTok ya une sœur nalingi kutu kotia yango awa te ako atake pardon Enis Manyanga en disant ke alingi matalana mingi akolela mama na matalana abimisi nzembo ya yaya esali même pas 2 semaines nga on a ebisali bino même pas 1 mois nzoka nzembo wana esali même pas 1 mois et esali 2 semaines plus ou moins alobi nzembo ekartonné yango wana olekisi mama na yo epesa nga na mawa bamangala mosusu ezaka facile mpona koloba et des fois vraiment eza malamu mingi te moi je dirais ceci vous savez ata soki nalobi ata soki parce que makambo nyonso te elobamaka ezala ya solo et de même makambo mpe ebele elobamaka ezala ya solo ata soki eza ya solo ye moto alekisi mama bandeko boyebaka ke satana azalaka na masta te si cela est vrai sachez que asali yango na volonté na ye te kuna basengaka ya motuya bino boyebi makambo yango ndenge ezalaka et bolimbisanga mpe bopermettre nga tout le monde savait que Marcelo adorait sa femme. Adorer, c'est juste un langage, et c'est l'obéli. Il aimait bien sa femme. Dans la même bas témoignage, il y a une amie à moi, grande sœur Nazaï coiffeuse, il y a maman Blanche. Abeta maman Solomo, il y a dit genre que Marcelo a taba invitation, sous pas qu'il répondre. Il faut moi si na ya rebonde là. Tout ce qui a l'inko kendete, et que batouana, baza pena la posa qui kuna. Il faut pas benga moi si en privé. Basenga pardon et puis ça papa ko soka ya ka lobby Marcelo ayoki. Malgré ba indifférence ezanga raté na bino boyebi na maman perfection ezala na ngote. Mais ce qui est vrai, il aimait sa femme. Mais senga eka ya motuya, bazo eka ya motuya bane obolimbisa nga pe bo permettre nga na lobango boye, bo permettre nga. Mam sous doit la explication repesa te mais permettez-moi na lobango bongo. Donc, eza eloko oyo esalemaki indépendamment ya volonté
ya mutu to pe ya ye toyokaka bamasolo ya bandoki boyokaka je crois boyebi na Afrique tokangaka bandoki n'est-ce pas oka bakangi mwana moki ndoki mama kufi loba oka bandi olela abi bayebisanga na pesa mama na boyi nabi mama mutu afutela biso classe mama mutu alesaka biso bakomaki kobeta ngai bakomaki kobeta nga balingi baboma ngai yango balobaki mpo tellement na bandoko nyokoma mingi e balobaki mpo batika ngai foka na pia mama yango nakokaki te napesi mama pression ezalaka awa bandeko nazo-affirme te nazo-confirme te bandeko tozoloba si cela est vrai mpo bino bozalaka boyoka bokofinga na bacommentaire e ezalaka kuna ezalaka kaka ya motuya basengaka kaka ya motuya et tout le monde sait que cette sœur aimait bien sa maman et neti motema na ezalaki mama na ye ale soki eza ya solo ndenge bato bazoloba succès na ye e simbami to mpe vandi quelque part na nkombo ya yesu te bazwika ya motuya en fait nga message nga na ekopesa boyebi soki nga na ekoloba seki ya koloba ezali la maman est là triste. Moi je dirais ceci conseil na kopesa surtout na bana na nzambe na bacirconstance ya balolenga boye to mpe na bavie ya bandeko oyo ntango mosusu bakosaki ye na banzela moko ya bien te e ase retrouve ke baréalité moko ekomi kose passe oyo aokocontrôle te ya balolenga boye. La meilleure des choses la famille eza ya koteya bato ya koteya moto wana yesu ya kolakisa moto wana bolingo koloba na ye ke nzambe acapable ya kobimisa bisika ozwami parce que bapekisaka moto akei me munana ake te me osi akei bapekisaka ye te crainte ya bato nyonso oyo base retrouvaka na banzela to mpe na babisika wana ezalaka ke moya bima eza te to mpe azobanga me nzambe aya nzambe yango bandeko en passant je dirais ceci ti au son de ma voix wana batalent wana bagrâce oyembaka oteyaka toza na bamakabo moko songolo pakala oyo yo moko oyebi ke biloko oyo nzambe atie kati na nga eza makasi lelo soki epeli nazwi vie ndeko mwasi ndeko mobali l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais de l'Éternel. Vous savez quoi? Dans la vie de toute personne sans exception ezalaka na moment moko na temps moko oyo basigno ya gloire ese manifestaka e bamoment wana nde diable mpe asapprochaka yango bomona so moto abandi kaka komata soki amona mwasi mibali bakomolandalanda ye soki amona mobali basi bakomolandalanda ye mpo na nini basigno wana ya gloire ese manifeste et comme diable azalaka ozage azoluka nini comme na nzela na sexe nde eza moyen le plus facile ya kodétruire grâce ya moto likabo ya moto yango omoni bakotinda elota mosusu basi moko to mibali moko esengeli te etango ozoki kokweya na bango eza kodiminue yo eza lokola mega ezodiminue ezolia ezomela aura ti oyoka moto esili mpo okufi c'est ça donc ti au son de ma voix batele eloko nzambe apesi yo nga na okonseye yo kangama noka na nzambe si tu n'as pas Jésus dans ta vie reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur confie-toi en lui bondelaka na yo sambelaka na yo et surtout bakisa kobanga nzambe persévérer moment ngo ntango ekokoka ndeko na nga opela mokili elinga te e ayo succès nete kosimbama epa na nzambe ye moko e okende mpenza ti bisika nzambe azozelela yo elonga ekozala e ka nde nayebisaki bino l'autre fois élévation prospérité etambolaka nzela mona adversité c'est normal bafinga ser oyo donc c'est normal baloba contre bato nyonso baza élevant dignité et autres c'est comme ça que ça marche c'est inévitable mais c'est la fin qui justifie si la sœur est innocente nzambe ya nzambe biso moko mpe toko nzambe akodéfendre to mpe akojustifier na poisa biso moko mpe tokoconfirme yango ke tout ce qui se disait ou encore tout ce qui se dit sur la sœur eza nango kaka azaka victime ya grâce mais soki eza makambo oyo ekoloba me eza makambo ya solo bandeko nde yango moni satana azalaka ne gentil te azalaka ne na masta te ezalaka nde ni makambo yango ebanda kokontinue mpe kaka koloba maka ti mpe succès yango mpe kosilaka toko mpe kobeta masolo asere na passé azalaka na succès asimbaka kisi ye kutu moto alekisa mama na ye
maman ozalaka bongo parce que nzamba akotaka na ye akotelaka na ye bato mabe te à moins que obongola motema oye pa na ye mais soki mabe eza ya solo quelque part Dieu ne te défendra pas ya bomoni ba prophète na bino misusu banda balobaki bazala ba deux fois deux ti lelo abali po approuver bato chazemi azokoka te bota azokoka te donc ezo confirmer que deux fois deux bande obolimbisa ngai mais c'est ça la vérité et moment faut le ba makambo ndenge ezali bande otokanga maka na nzambe ba sincère condoléance na ba courage nzambe a fortifié libota mobimba la maman avait fait une crise ba mawango komeka ya babongo ba mawango komeka ya balolenga boyo alala ya languité ou avant de ka bo appliquer crise que Dieu nous épargne franchement et ils ont pu ça passer mais sinon courage à la sœur la pauvre c'est pas facile hein ah oui c'est pas facile quand des toto et bisabino ata soki zandengwana sachez que c'est indépendamment de sa volonté nzamba sunga pas la ngolo ba oya ba sur le belo te ba pesa ki au succès ba pesa au gloire aux odons aux olé ba mbongo donc et en retour ou encore en revanche bon peut faut bazo elo moro surtout ya motuya c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça fonctionne parce que croyez-moi sur les aïli kambo ya décision et que apona hein tozolo ba soki mambo zolo ba meza bongo ba tuna ki to ba ibisa ki pesa ka moto jamais ozwa a rolinga to pa ondima pesa mama na ye a rolinga ngote a ondima ngote donc bande koto ba ko compatir et peu importe les kambo ndenge ezali et plutôt ba ka osa part des choses ya malamu tozwi ya mabeto boaki conseil to pesi kaka oui sans toutefois tout taxer mais tout le bama ndenge ezali c'est vrai ça peut déranger quelque part mais sinon vérité ezala ka bongo. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta Sika. Moi c'est la grande dame, merci, au revoir, bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.